nanga papa Kwedi kutu tango na yoki na tongo ba yeli singa jour wana ki vi Kwedi asali AVC et comme sanga makasi po lobi nango ba 13h to kutani na ye ça qui teti le lot pentage balinga ba bimati vraiment bato ko yebisanga natine la message nati ba fait 2000 il faut remercier Zakari Baba Masu j'ai bien Pierre na Weranson guerre bandi et bandi pe ouais bon les moi na pasteur Muguna voilà na bangai na télé 50 te azala kali pasa te oyo wana ezala ki ye mutala wana ye pe maloba mususu voici le maloba ki alobi ke nazana compte à rendre na moto te soki avec muku na lela yo prononcer mo wana c'est qu'il y a quelque chose soki mutu na ndeko na na poto soki aleki na fait vérité c'est mutu bongo bongo ndi maté na o rappelé o na maloba non Patrick Mal on a dit mais c'est des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous, abonnez-vous sur la chaîne. merci bonjour bonsoir reste de pas de quelle heure ekobeta bino libako pona kolanda émission na biso mokolo lelo topé analyse na biso mokolo lelo kande boyebi ke na micro ezala ka bongo ngai Loriane Mutoka autrement dit moi na mora soda makase pe na sima caméra lelo toza bongo na merveille bomba ko maboka ne peut-être tozala ka étranger je sais pas merci à toi Patou Ziko abaziko sans oublier Pakana Lingomba José Kipembe toza na vraiment ngana bino ensemble kande no bake no to yaka a pour na kosala ba analyse na biso ngana bino so bomoni nga seke to sala ba analyse ba analyse lelo on va toucher presque partout nazala nga bongo te nazala souvent toujours na ba invité nanga je sais pas si mon réalisateur caméraman le même langage qu'avec moi a côté ça couloir to découvrir bon invité nanga ya mokolo lelo ezanani bonjour papa Bertin Zonga. Bonjour Soda Yamakasi, bonjour. Nasepele mingi ndenge uyambinga. Merci. Pour Bertin Zonga moto na Nzambe nayebi ke na koyoka ndenge ozolobo sentir que talent ezali. Musala pe ezali. Donc boyende ezala ko. Merci vraiment beaucoup. Bertin Zonga. Oui. Tozo solo là. Avant que solo là, moi je sais que aux amis moko ya RTNC. Hein? Je sais ça, aux amis moko ya RTNC. Tout bon makambo wana, tout le bagage za journaliste. Journaliste, tout bon makambo wana c'est journaliste. Mais moko ya mino pe RTNC, auto ebi bongo papa Kwedi. Asa bongo vraiment le maladie grave. Asa la coma na HIV. Un mot par rapport à ça. Vienanga papa Kwedi kutu tango na yoki na tongo ba yeli singa jour wana ki vi Kwedi asali AVC et comme sanga makasi po lobi nango ba 13h to kutani na ye ngana uti côté ya station na mata na okota RTNC yepe abimi RTNC azokita mata azokita 24 to kutani na ye meta on ayoki na tongo na talika ke il faut que Nzambe kaka pour makambo mususu il faut to chaka motema mingi pa Nzambe pour nandima kiteke ekozala ke yenda sali AVC to lobani talaka vie yango ndenge ezala tutambolaka toyibaka te tutambolaka ndenge nini omona lobi o mutu kinga na salibu donc isali pasi mingi na motema wana za cadre na makambo théâtre lelo soto otanga ba artiste comédien ke au nombre basali l'époque voilà ba vieux wana bazali na tuna eve na émission mona yambaka yo sali trop na monde à théâtre qu'est-ce qui vous reste à faire oyo salité alobi alors que tikali na sala na jouer na ba sala minene nazala auteur peut-être ya scène wana to ya cérémonie ya jour wana to longo ya to Côte d'Ivoire mais Kwedi mutaza en tête ya cérémonie wana pays mutakopesa go ya makambo wana bi eloko etikali na nga yango wana na sala ngoti na Congo na sala ngweza na ba France ba Zénith wana na sali na Zénith de Paris na sali na ba Bercy na Olympia donc mais quand on a eu que l'eau wana eloko na raisonner que eloko aliboso na bi nzamba bateleka na mawana ipo asala akusa rêve na yo wana bon eloko ni ngo sala radke non ba comédien na biso to pe ba icône na biso ya monde ya comédie ba kufaka kaka ba pauvre
bon bato bakufa ba pauvre ezaka bango te domaine nyonso soki okumbeli yango ndenge wana to okutani na occasion moko boye te au risquer un jour babengo kaka non atikeli bana eloko te atikeli kinga na eloko te bamosenga aide na gouvernement kosenga aide na gouvernement ezaki pauvreté vie na nga grand prêtre ya makambo oyo champion moyombe gauche tanga akindaka aide abelaka asengaka aide ezala te gaza nango te po wana patron patron tomonaki patron te mais c'était quoi non aza patron ya kosangana te ah bon oui patron ya kosangana te yo moto informé biso nga yebi yango te nazo informé yo po aza moto na yebi vie na ndenge amenaka na mona déjà tokenda na ye place moko boye asombi bord moko bi $150,000 parcelle so ozotala sikoyo nga mona otala na bi babiloko ba ministre ne basomba yango ti sikoyo moto théâtre asombi yango po moto abongo nga na obenge mpiakere wana lisumu na nga moko ti talaka alors soki lelo bato bakufa pauvre mboka na biso ba structure ebele ezana tozana en retard ya évolution voilà so tali théâtre ndenge ezokende ntakozala azana troupe ya monene soki groupe soki nini bobenga yango ya monene oyosala succès mais okuta baacteur nyonso balelaka na bango kaka ye moko nanu rien alors tokopesa faute na ye moko moto asala eloko wana te eza temps ezodépendre na temps mosusu mpe eza baartiste mosusu oyo lelo aza mokolo asalisa ye mais asalisa lelo patron eso baza lelo na bamoyen na ye mais bango chance epesamelaki bango te peut dire ça bon totana makambo papa koedi pembeni mpo tokozongaka mpo tosolola yango Berthe Dionga, oui. Journaliste, et analyste. Le lot de moni a bongo assez que comme divisé. Pasteur Mukuna, papa Mukuna, a bien gagné bon mois n'en facile l'homme, aux amours façon mouton, avec Abiman Bandaza sur son mois n'en été. Par rapport à ça, toi tu dis quoi? Bon, Nélo Mouana, avant ya koya kokota côté ya kobenga na foye banana pona nini babengani voilà vous comprenez to ko kenda mbala moko no abengani babengani pona nini est-ce que ayeli mukuna cadeau ya voiture to ayeli mukuna cadeau ya parcelle abengani ono bima na linga mutaila ngaba cadeau te c'est que mabezali alors mabe wana uti wapi mukuna za père avant to ya toucher makamunyoso ko to yebi lelo Onésime. Oui, bon, Onésime, moi, il y a pasteur Moukouna. Voilà. Oh, il y a prophète, oh, il y a pas Moukouna. Voilà. Nga mo na landa ngai, wana na holo banga. Na landa na télé 50. Te, azala kali pasa te. Oh, wana ezala ki ye. Mutaka wana ye. Oh. Série wana. Voilà. Avec ton propre père. Est-ce que ça bien que le babongo? Non. Net ngale lo Berthe Dionga na holo bana Zakari baba so bongo. Est-ce que Zakara zakali passe? Tane Berthe Dionga nga provoquer ngaye. Tenga no lo bana na zolo. Provoquer ngayi bongo na holo. OK ndekaka. Na holo babongo na Zakari. Jamais. Jamais. Faut que tout sa père. Alors, ce qui est le kanda ya papa avec Mukuna ebimi, c'est-à-dire que il y a quelque chose. Voilà. Il n'y a rien de filmé sans fait. Quand dans la vie de Boyo, t'as mis les autres manabilamba. Bah tu as ta moto, tu as ta zétal mettre. Et où t'as ouais. Alors faut que yeba ce qui est avec Mukuna là yo prononcer moana c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tout le monde dit bon facile homme François Mutombo mais ça n'a combien est facile homme. Alors que non papa benga na mwana na été. Il y a zo ba makambo wana te parce que akoki jamais ko ignorer papa na. Imaginez-vous. Ce qu'on a na bimi mwana mukena makambo. Te menga na landaki je peux remercier ceux qui peut tellement voici le malobaka wana. Abi je veux remercier ceux qui méritent d'être remerciés. Mais dans la ti na suka remercier mais arrête pas avec Mukuna te. Ah, ta place yo ke kundo là. OK kundo là place ba ko chakate. Comment tu peux faire ça? Non mais nga na landa ma munyo soti. Na yo landa ata avec Pascal Mukuna nga na kanisa ineti agoloba. Après ma nini wana ya voici l'homme. À ça la conférence de presse disant une église jour ba excommunier jour ba lettre ebimi. De temps à l'équina cher. Qui peut-être qui est un peu monté. Voilà. Alors bi
je vais remercier ceux qui peuvent être remerciés. Moi, il sera moi bien té. Le coup là, voici l'homme azolo bana papa naï. Alors côté wana, faut tala que tant que makambo nani oyo il s'agit aux banae pour un père spirituel papa nayo ya molim. Voilà. D'abord il fallait qu'il azwa merci des femmes naïe mais maman abana naïe ayolanda sima maman mami mutumbo voilà. Alors côté wana ba te belé ba juger ngo mabe na bango par rapport à quoi ya jugement. Mais ils ont remercié bat ndé na belaki pourtant abetaki histoire à témoignage na union son ndenge akendaki poto ndenge ya bandaki kobela awa oui azaki malade. Mais côté wana peso ki bakendaki kotala ete de mabe. Mais tant à l'obi que je veux remercier ceux qui peuvent être remerciés. Et ça là qui moi bien te pour après excommunication na ibolongoli na une église fallait qu'il azongi ça lo bate papa na nga ya molimo aza boye ngai na problème na été pe maloba mususu voici le maloba ki alobi que nazana compte à rendre na mututé. Oh mais pourquoi pas le babongo? Awa. Pourquoi pas le babongo? Ah compte à rendre na mututé. Awa na yebi que place na sombi yango na passe. Na mbonga bandini. Alors talaka soki lelo ndinga zongi. Aolo mambo yo lobi wana. Pour ngana lobaki yango liboso jour l'émission moko na lekaki na lobaki voici l'homme wana za papa. Faut qu'on reconnaître papa azaka papa ta azandenge ni na ta ono abimisu kia pembe akomo sala pipi na nzoto na nini il faut yeba que papa azaka papa boso papa zo bunga na eba nzela na eke ki papa bosa na eba devant na eka za papa muninga uti hôpital yo so mona pena yebisanga place avec muku na bungi na dossier wana zo lobana bon na ito place avec muku na bungi na za na vraiment te mais yo so mona papa bengani mwana na ou ça papa barage non ne viens pas chez moi et le ballon voici l'homme alobi ayate alongoli na communauté aseka mais faut tout na pourquoi pourquoi on te retourne la monde tandis que tout le monde bon ça ni bon ninga outi na malade et en plus et sa première fille au na bengani il ne sait pas que dans première fille Onésime soki Onésime kolongwa na ye alongwa ka kendaki na bato eza lokola voici l'homme te voici l'homme azana kati ya communauté akambaka église pe yebaka ngo bien aucun pasteur na Congo oyo nga na oloba lokola Bertin Djonga voilà oyo aza motema malamu lokola papa wana papa ni mukuna pona nini pourquoi là ata pasteur Denis Les akotikalaka jamais kondima ke pasteur a communauté nae afungoli nzondo TV mususu afungoli su nzondo TV mususu ya mibale afungoli su nzondo TV mususu ya misato pe azana kati ya communauté soki siko yo zolala na yo ezali ngamba kolala te c'est-à-dire que papa wana za motema malamu ti lelo osomona ono na chaîne ya voici l'homme évêque mukuna alobi fo balekisa ye osomona ngo c'est un père oyo ata totali yo nini faut tala papa wana za bien mais tout a pe bengele me muninga tout a pe façon muninga c'est la musala na banda mando ka voici l'homme c'est pour la première fois to ka mama ngambo indelié mais tout a la pe ko sala ndenge muninga banda ko sala la photo bando condamné nga nazo lo balongola moto na nzambe oyo ayebi makambo ya nzambe voilà ndenge voici l'homme aza faut amikitisa solo na papa na ya singi bolingisi soki te a travailler sous onction na mafuta yeveke mukuna c'est que l'église comme on ba société to lobaka eza ni ba société te eza ndenge eskomama uta likolo pour moni na ko peso exemple Onésime lelo na bité soko yoka ke su mingi ndenge za liboso non ça vraiment mingi to nze et puis ba chroniquer abokunda papa ba po ba na ole ka pala ba chroniquer est-ce que ya bana ole papa ya bana futa espace na ye moko abana futa espace na ye moko so na chaîne au CMB Digi voilà mais ti lelo talaka lelo Onésime ayoka na soute
Pour nini sortie brutale na communauté. Oui. Babi makabongo te. Baya ko senga bolimi papa. Na ina kende talaka. Papa pambolio akende. Ata toyo kanate tizo simba te kende. Ce qu'on conseille non par rapport il y a le deux pasteurs là, le deux dirigeants. Au conseil bangoni. Deux dirigeants net banane. D'être facile l'homme mukona. Ngana conseil ta pesa na ne fait mukuna exact. Voici l'homme. Senga papa nous pardon. Donc conseil kende sola na. Conseil ça ah mais on m'a une photo brutalement on m'a une photo avec un na bengi ba pasteur nous so belé ba na confondre on non denga ça boy c'est que église vous a communauté c'est que vous a divisé par deux on m'a qui lundi oyo kaka réunion avec un na salisi on m'a une population ba pasteur et alors l'église mobimba plus de 50 pasteurs mais parce que l'église nene boy one église na ye comment na bongo te oyebi tango nezima alongwa ki alongwa ina combien bato bamanda akaboli bandimi katikati mais lelo oyo azali na bandali na yoka azali na sinkini na oyo kisusu lo ba yebisinga wa komi na kitambo Yoka non, tout le bando de Cambo non, il y a Vassilom non. Vassilom tourne dans Zakina m'a pas monté, il n'y avait pas de combat. Donc non, tous en sérieux, on parle de entre nous. Vassilom tourne dans m'a pas monté, il n'y avait pas de combat. Vassilom m'a bundana son milo par mort, bundana mi balé ça tout 4 et comme m'a pas monté comme belé wana. Quand directement après avoir consommé ma part moi automo mo ba poisonner Vassilom. Et par rapport à empoisonner en quel traitement azongi bo. Yo na ebiso que m'a empoisonné. Mais ça qui poisonne. Oh, là, dans le témoignage, il y a voici l'homme. Et ça, bah, attaque. Il y a mon limo, attaque spirituelle. Non, il y a mon, il y a des gens qui ont mon lili. Et ça, poison, il y a l'objet poison. Mais on a spiritualité. Non, on a spiritualité. Spiritualité. Il y a mon alobaki que, ils ont ma famille, ils ont sangani. Na batu mususu ya église oh mais ndenge ya lobaki so yo akaboli la tangi famille bien que ele ko komati lokola azam musala nzambe amemeli makambango bien na mwasi ne muta babondeli ya suka mwasi ne muta babondeli non to moni bongo o babenga na l'homme de pétage à côté bongo studio aso bimisa bongo ni na single na pétage na pétage église pasteur pétage na non mais pétage c'est pour retourner sur ni à côté à ça pétage ah comme musicien moi il bossa zakana ah ça qui prophète n'est-ce pas ngano to bien ngana ni pasteur Denis Lesti asa tika mamba ya ko prophétiser akoma na mambo ya ni internet hein akoma youtubeur ah bon mambo ya o ndenga na yebi po na kotala pena na liste pena batu oyo ba otambola na ndenge nkola azosenga na sala ki liste wana jeudi na mona pasteur sala liste jeudi ngai moko na sala ki liste banana babimi te na otanga ngone misasi baneko examen d'état bimi pa verte donga amisi bongo examen d'état ko bimi côté ya ba serviteur de Dieu to benga bongo ba pasteur na biso bato basala la nzambe alobi bongo denile sazate banani babimi bato liste kotanga ma prochainement mais na liste wana muto ngana tangi po tangi linga ye muto na moni azate pasteur Denis na bato ba otambola bato ba bimi moi 2 personnes ka na bango besoin de 2 personnes ka 2 personnes bato ba bimi ah avec Pascal Moukouna voici l'homme monde à guerre ne ba bimi Ukraine na Russie te bino ne bokotsa ngo bongo tala wona mbanzambe lobe ko changer pe ba zongi pe makambo evandi pe normal po évêque Mukuna assemblak mutu wana za mutu na nzambe bo sakana te c'est un serviteur de Dieu oui ndenge na oloba na chobi nzunga tiaka pe programme na machine wana mbala moko mais pasteur Mukuna amusala nzambe ah bon pasteur Mukuna za serviteur de Dieu ngana sali liste donc ba pasteur musu ba bimité donc to sukana wana ba pasteur musu ba bimité oh na moni bazati na liste wana yo beke yo pesa raposo toucher partout hein nazana na raposo toucher ko ta ba musicien te mais poso weye mais ba musicien tout mon bongo wenge quand wenge de lona fali pour parler so simate bonge simandeni wenge na fali simandeni yo nge simandeni ça moi na bango quand même ça leki la bango yesi mana bango bo wanga nyeza mona te asa ni ko esi bana mkoloni
bon siko e bandi on a yebi tikisela ya mata boaka babiloko wana fallait aboaka nguto yebi bon lelo mokaboli mango susu parce que ils la nini pourquoi trop déranquer koto peut-être au kabongo au maison mère confirmée héritier Watanabe les mois la souka sur diplôme de tête tu n'as pas félicité ton frère. On a félicité héritier Watanabe wana mutu na ngai gogan mutu na tembe malgré série wana zalaka mais toujours voilà mutu na ngai. Il y a une fan qui m'a écrit à l'obinanga bi héritier première fois ma j'aurai diplôme j'aurai na 50% boya garon mais comment on s'est payé na 57% tandis que dans le nombre ba 50 wana yende azo confondre diplôme ya 50 na 57 bana mtakomi wana pour diplôme ya 50 eza diplôme eza ba mususu oyo ba midembika pour bazui examen d'état te. Ah bon? Ils ont mususu oyo toyoka bina na famille mususu ono au mwana wana mitembika kiti donc soka zoka 50 oyo bazolo oyo yazolo bana alinga mitembika te alinga sepela manya ba sopele fufu pesoko tali ils ont mususu bazwa 50% na examen d'état mais tala ina université ninga zo briller donc ils ont déterminé na ngote ke ono somme tazui 50 c'est que mutwana amayele te wana kuma ba facteur de chance ndango yeziko tomber na place mo mutao corriger ni natali oyo muto na mona na famille eza bien te famille eza bien te to tu as 0 à 0 les histoires hérité c'est que batala qui azasta to fait 57 mais gokana maele mutanga na maele ouais mambo lukozo ça se soit liné ba no bela tete et wana mutanga ya kati ya kusangana te ata to lobile ngene yana timtaolo ba ono peut-être on a Denilesi oh non Denilesi wana non Denilesi turo ya mbele takenai turo so ya mbele Denilesi ya mbele takenai ngaso na oyambe na pasteur pour na ma question na opposer na pentage te na pasteur sko pour na tune ba question ndenge ni sérieux banda ko sambela wana na lelo ndenge ni différence za ndenge ni différence ya musique na ko sambela ndenge ni est-ce qu'il y a ta musique Paul Kabez asanga na falim petit na ye asala nini ekota na YouTube ba vie ekota atala ba vie akoma mokonza ba vie banga mutali ka rola ba vie ba to bele kama mbeka babanga mutali ka rola ba vie te ba vie ezanga ndeto lobaka ona ba biso ba Bertin biso mo ndeto doza makambo ono to kota ba nini tuna lelo mutu nyonso azolandanga voilà journaliste Bertin jonga moto na Nzambe série wana Mutawaka kotanga mama Kofi Olomide na TV nani. Vraiment. O tuna bejema da expliquer mais non. Tuna ken piano bien pas tu refa oyebi so non c'est wana tala. Moni le logo. Obi na hozongela bina mamoyo il faut zongela ngoko. Te so na zongeli. Obi na ko ya mopena dembanza London. Na ko ya mopena dembanza London comme no kam. Voilà, ils sont na dembanza London. Ah. Ya pas tout. Na recruteleo na koma ta niveau biso to sala au droit ba centre de formation ba to ba mona ra ke ono Bertin Junga formateur moko buyo ya formaka ba journaliste forma ba te pentage te mais il faut répondre na moto yo azoboya yo voilà tout le bakaka pour tout le ba to mekaka ko beta mais opetaka tolonga na mwana Zakari baba baswe wana za viena je suis son fils wana za viena ngai oui mais tout le monde sali bongo appelle bana nenyoso yo kite po bana nenyoso wapi abenga vous informez hein abenga saki bana nenyoso abenga se bana tuko yo za bakutanaki na nani porte-parole ya JBO na mwasi ya Babia aza petit Zakari te azalaki wana ba petit Zakari bazalaki wana iza Pegin Sas Pachu RF Ken piano wana o msusu batikale bana baba petit na ita ba msusu baba petit nete baba petit ndenge ni net kisinjo za porte-parole azaka porte-parole ya JB ayoko masoki ya Kofi ayoko ya Fali ya liste ni ngamba porte-parole ti là olo belaka ma musicien moye ngoni na sala journalisme wa olo batang do olo ba pire petit Zakari c'est-à-dire ba journaliste. Même parmi les journalistes, même si on ignorait, mais il y avait des autres. Il y a Tata. Tangeli au trois wana. Bon, bato bazalaka te biso tozalaki te beja zalaki te. Ukabona mabe. Ukabona nona. Kasi. Pour ce papa bengiso te so ukabona ni mabe. So zakara yoki ozolo babunga ko porter plainte hein.
akokangisa yo akotembi yako olakisaka mokolo tokabwana mabe sikoyo nini esalami te eloko esalami eza nini ntango bato bazoloba abengisi bapeti na ye abengisi bapeti na ye ya kotuna nanu Berthe Dionga est-ce que bapeti na ye nde Zakari abengisaki oui abengisaki non tosanga na banani me Berthe Dionga alobi te wana azala conseiller privé lelo solisaki ata na ministère ngam nazala conseiller na ye o azwi ministère songola ata ono kingani ata ya média yeba moto okutana chargé conseiller chargé à communication bien chargé à banini ngai boloba na Zak ni pour le lobino ndo soto mona bino boisa grâce à Zak boloba na nani moi et moi desinga boina zanga te koloba merci à Dieu merci Ndombasi et Patrick Mala jusqu'au loba na Zak non Patrick Mala wana na Dieu merci Ndombasi basala ni mpona ba edanga TV ebinga monde ebinga lelo sona lelo télévision ba mot bosco loba na Zak ni bon na loba na Zakari ni vous en êtes comme le banete c'est un grand papa sali yo muto sali au TV bo sala lingala lo banete maka munyoso to sololi yo kite mupanzi na nga na zandenge nini o na lo banene na sina lo baki déjà wana vie na nga muto ya simbi Zak lo no muto mo ngazo finga Zakari mo na mamba wengi na kota kite po natali koto tata mobichi pire mutu na nga usaka na vie na nga ya kati ben makamba wengo kota kite ba vie na yo bien sûr mais koto pe to me kampe kama ko touchant moi mke Zak la bi mta sala wenge Zak la bi mta sala wenge yuza mutu za na Zak est-ce Zak la sala wenge sala ngona ni au moins quand vous oloba Zak la sala wenge sala ngona nini to luka to ye malobati malobande soki Obijoum mususu nzamba stelema boya loba l'homme va remplissez la terre mokile tondi te lelo etonda makasi sikoyo merci maman sikoyo Zak sikoyo mamba wenge omoni Zak aya na idéologie même ya polémique lelo soki polémique ekota na monde oyo c'est grâce à Zakari. Ni bossé Zarika, sur ça l'émission, net il a biso na nini na sira ba RTNC, ozu kiti nani na sama kolo, eza na ngoma kolo polele, moi la tani na veste moko boyo, batunyo so ba changer veste noir. Oya ya lati. Oya lati, ata la chemise orange. Bon, changer on a changé lati. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes très heureux de vous savoir pour vous présenter ce journal. Aleki musuta koya mami lela soka ye na tournaye seri wana mami lela na ntena pesa exemple ga wana mutu nanga mami lela wana ba film moleka te film moleka ba Chantal Kanyembo seri wana ya ba père wana bana usa ba journal wana kala wana kutana ba Chantal Kanyembo wana te ba yo moderniser masolo po déjà ba okota na voilà ba na ligne moko ya bien voilà et totoni bino botoni balani et Silimba la moko télé un homme au changer lamba au télémi mususu tanga ko ya lobby quand même veste et quand on a pressing te siko lelo so bimi na TV obeti mwani ndenge soda makasa beti ba systématique na eboye c'est tout le comprendre ngo et pas ya Zak les journalistes phase à la boya à la propre à la nina à la boy voilà siko makambo wana tige ata ya tijo na yebaka to yebaka tige ka tige ya kolia kamunde système à tige bato tige ya kamunde lo bien nini comme ça ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba teti na mondo saki teti lelo na pentage balinga ba bimati vraiment bato ko yebisanga na tindela un message neti ba c'est Daniels il faut remercier Zakari baba basui arrête de me dire ça tout le monde bato nyonso bakota na ligne wana faut ba remercier ba les mola Zak baba basui neti Daniels sont remerciés par quoi lelo idéologie wana lelo ata ndenge koma bo ndenge kubi c'est ça que non yo kotanga mambo série wana wenge jibe na wenge awe bobi mabo polémique tango émission aussi là bobi mabo polémique alobi te ke ono chobi bima on atangi bino na ba kombote alobi ka na poto ya za na poto malo bobi mabo polémique bobi na kisasa ba polémique na ba lumbashi ba polémique OK na Équateur ba ba polémique OK na Mbujima ba polémique ka pona maloba Zakari alobi wana série wana siko bon sera alobi ono jibe Pierre na Weranson
guerre et bandi pe soki mtu na ndeko naza na poto soka aleki na feu vert c'est bon tabongo bondi maté na on rappelle oka na maloba vous comprenez na on rappelle oka na maloba omoni makambo tozo loba so na otanga denile sipo lelo ba denile sipo na mbanga seri wana Zakari baba so otanga ta fali aboka mbanga danger alors na linga kate bokotisa ngana ya ochande tout droit ngana amta droitier na chaka bakamonyo sikila na tout droit ono fali pupa na wenge guerre anine kuzala wana Jiben Piana Weranson Adolphe Dominguez Blaise Boula Mupanzi moko na fali pupa petit na bango iko maono yana pono bato baya na stade le 10 na mois de voilà ngone to objectif mususu on comprend le système il faut faire le score bat pas comprendre mais est-ce que fali pupa autour de sa stade est-ce que ma fali pupa fali quand on est tourné ça parce que tu as dit que 4x4 bato ba mon écart en conciliation ndenge betama bobo oui mais est-ce que fali pupa ngana zana gondima ya ke fali akutondisa pona nini ouais total ba concert na fali na ba Abidjan total ba concert na fali na ba Mali total ba concert na fali na ba Sénégal total ba concert na fali na ba Brazzaville otali olobi mémoire na mobalo oyo azandenge nini or na Congo atikala kozeti ya obeta na stade voilà lelo sikoyo ndenge fali sangwe kinda webi ke fali pe ya bato mususu oyo ti lelo bazana Brazzaville wana balukaka abeta ta na stade ya Congo ande bato mususu ba Brazzaville baya on dit mon tabongo te pour fali bato balinganga ye baleki commune Masina génération ni Rolanda fali na stade o ba ya pour batala concert à fali na stade génération yo parce que mon quand on qui tous les générations tout le monde dit ba papa ba génération 7 génération 8 génération 9 génération même na ba o ya 2000 ba ce ko bongo ce ko fali za la génération ni no ba Rolanda oyebi na ko pesa exemple oyebi coronavirus coronavirus maladie oyo to le kawa ezoki butu nyonso fali po balokola coronavirus ndule ne azobeta bato nyonso ba osepela nango voilà ndule ne azobeta mutu tu ayoka kango alors mutu abongo sikoyo bien no akotondisa te akusala nini nga na porte parole à fali je suis pour oui je sais naza pona oui pour azosala musala ne bien en dehors ya ono ni maosala musala ne bien alors courage kana ye et Simba. Bertrand Dionga, obi télévision za kangonga quoi. To comme vraiment na suka émission na biso mais na ça na pour ça que on peut ça battu na obambote na numéro de téléphone pour battu mususu ba na pour ça o komela yo moko na privé battu mususu ba na besoin obenga pour na boyi ba dérangement. OK ko lukela nga eloba na ebo tunela nga ebo na ninga. Nga na muta opesa mbote te. Na pesa mbote na ba mpulu nyonso studio. Kito na fandi mbote na yo. Micro to solo yo mbote na yo. Téléphone oyo mbote na yo numéro nangeza 049 80 za ba décevant trop banane ba ta bondo boka ba na ba ta pesa mbote te yo ni pesa nani te na tunika so ba décevant yo trop na déception na on a les cas surtout étape wana ba déception wana voilà numéro de téléphone oui numéro ya téléphone eza plus 243 voilà 04 plus 243 49 donc 9 4 fois 82 111 49 82 111 non facile merci à vous merci à toi aussi Benjamin parce que on dit bien que vous avez un plateau mon corps vraiment merci beaucoup merci à vous aussi abonné la vidéo et le bata papa molere est-ce que na fini mout est-ce que na tongi mout oh non na lobaki na kingani on na lobaki na kingani c'est que yo muto bandingai muto ya koloba ai c'est que yo muto bandingai te e go so na ndenge ni c'est ko zongele nga na zongele na ndenge ni nga loba ndenge na zanga na préparer raté merci c'était l'ambiance de notre émission comprenez-nous on a la plateau na gato za la kabu na ba invité nanga lelo la yambela ki bino vraiment moko ba icône ya média na biso bongo za bongo Bertrand Dionga moto na nzambe nani opesa kama yambe goshini abako makasi bon moto opesa kama yambe goshini abako te wana vient na ngeza ne tuzana Zakari babasu wana pire vient na ya masolo ya kusangana te champion muyombe gauche moto na bosangi to boka kai na Zakari
Merci vraiment. Ande beaucoup minutes comme la souka émission na biso, ba abonner, bo s'abonner bisuso, ba on bo s'abonner, te bo s'abonner vraiment massivement. Merci Nabino. Na pesa ba moto te ba na Bertin Zonga bo benga to solo. Bo na pesa ba moto. Mais na pesa ba moto na mingi na ya pas tout ziko, ya baziko sans oublier Clay on pesa na kata bundes vraiment. Te bon mi ba na ça ba moto. Clay on na kata bundes. Pour na le loto kabani c'était Lauriane Mutoka autrement dit moi na moi asona makasi na micro to kabana bino awa to lobani bongo bye.